nzamba poni osalela ye na nzoto mpe na motema mwayo mobimba nzamba poni yo osalela ye nzamba aponi yo osalela ye na nzoto mpe na motema mwayo mobimba nzamba poni yo tala na kati ya Bible ndenge Yesu aponaki bapostolo nzamba poni yo osalela ye nzamba aponi yo osalela ye na nzoto mpe na motema mwayo mobimba nzamba poni yo wana namoni bongo abbé Jean-Paul na Canada na mboka ya Joli Kiyedi mama Vava mama Mireille vraiment nzambe alekala kopambola papa Alfred na mama Clarisse bango mpe baza bongo na Canada docteur Ngola bozali bongo baike lelo tozali bongo kokendaka malembe na yenga ya pasika lelo tozali bongo komotambola kokanisa pasi oyo mokeli wa biso nzambe wa biso amonaki na bolingo na ye ya kolinga mokili alekaki penza la kati na pasi yango tolobi na bayi katoliko banso basango babiso na bamisa ye koleka tika nzambe ya lola aza na bino vraiment kabuya video nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi yango wana bandeko balandi émission ezwi natombeli bino mbote bisika biso ezwami bino pene yengo tozali kokende ya pasika tika nzambe ya lola amona biso vraiment matondola bino émission na biso ezwi ezali branche moko totia na chaîne ya libération epai oyo toyaka bongo bakongomani epai oyo topanzaka tosasaka tozalaka bongo bakongomani epai oyo tobelaka moto ya papa ale moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya yekolo Congo epai oyo toanalizaka ensemble epai oyo tomobilizaka toconscientisaka tosensibilizaka tosalaka bongo éveil patriotique epai oyo tolongolaka peuple congolais na bolema epai oyo totiaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka bongo mosala ya Jean Baptiste epai oyo toyaka bongo basinzili komobetaka mbela koloba ete ntango ezali mabe toteleme biso banso po ete tobundela ekolo ya biso epai oyo totelema ferme fidèle lokola bakuki mpona kozelaka lisekwa ya république démocratique du Congo epai oyo tomokundolaka maloba ya nkoko na biso l'élaboraire aloba na biso béché fouillé ne laissez ni place que la mer repasse ezwi la monte religieuse ezwi ekomela bongo équipe pour la tena États-Unis d'Amérique pour la nini temana nangana kunya de langai et comme la bongo mona mère de Brino na Autriche Lik Makanaki et Ratakate na Autriche ezui et comme la bongo ba mama missionnaire na plus trondé na mbokani tababe il faut que yo moto pe bakoka lumumba ezui comme la bongo Big Daniel Ngenda et comme la bongo papa Michael na France ape mama Célestine ezui comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya leki ya mama Mireille oyazalaka bongo na Canada leki na yazali bongo na Angleterre na mboka ya les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave ezui comme la bongo
Big Daniel Ngenda et Mona Bongo, Charlie Chobo, Maman Jovi, Maman Najolina Suisse, Maman Dolo, pourquoi pas Maman Samuel Mabolongo toujours, Maman Pierrette Nkane Konto, Ezu comme la bongo qui la Nkane Konto, Bokila Lokondo et Femme Pekato, Jende Talotake Tumbala, Chabienne, na Canada, na Akene, na Allemagne toujours, Ezu comme la Pasteur Nabisoya, Mo Carmel, wana na Akene, Ezu comme la vraiment Zambia le Kalakubatela yo, Ezu et comme la bongo, ba mama ya moto mojali moto mozima mite, Ezu et comme la bongo mama ja wana ba musulman nga nyonso assalamu alaikum bisika bozali bongo na kati ya Karem tika Nzambe amona bino, Ezu comme la ba mama ya moto mojali moto mozima mite, Ezu mona bongo ba mama Banso, ba mama Sidonie na France, mama Célestine, mama Chantal Tambi la ba mama bole bongo bayiki ba mama ya moto mojali moto mozima mite, Ezu comme la ba santu Banso ba oyo bazali bongo komilengele pona koleya elambo mokolone yenga pe bahi katoliko Banso ba o bazali komilengele koleka leo na njela ekuluse pe bazali kokende pona kotala lisekwa ya mokonzi Yesu matondo la bino Banso tochaki bongo video bomoni basango bomoni bongo bahi katoliko lolenge bakendaka po ete biso so tosalaka nzela wana kasi ezali nini ezali bongo tokolela tokotala lolenge nini pasi o mokele amonaki kasi yo na ngai tomilela pe lolenge nini pasi yali na kati ya République démocratique du Congo yo na ngai tomitela lolenge nini tokomi baumbu likolo ya bozwi na biso moko yo na ngai tomitela lolenge nini tokondima mpasi na esika oyo bato bakondima te soki tosalaka makambo oyo ezali po ete tokundolaka pe tokanisaka lolenge nini kasi yo mpo na ekolo wayo okanisaka nini yo mpo na ekolo wayo ozali komokundola nini ozali komimona ete oyali kobika malamu ozali komimona ete keke oyo makambo nyonso makotambola malamu mpo na ekolo wayo olobaka mpenza nini pamba te toutayi koleka awa tolobi kongoli te congolais de père et de mère mais kozala congolais de père et de mère elakisi nini kozala congolais de père et de mère elakisi mpenza nini elakisi nini bandeko bangai po ete bolobaki atolingi congolais congolais de père et de mère mais kozala congolais de père et de mère elakisi nini natuni mutuna elakisi nini pamba te bao bakoteka nation congolaise ali bobele ba congolais de père et de mère ezali ba étranger te po ete moto po ya koyiba na ndako no efa kotela ndako na moko yo ndo pesa enzela po yiba po soko kangi ba polo te wayo malamu okangi ba fenêtre po mi bongisi ndeko na ngai na banze ete moyiba ko yata akobanga akoloba bisika na bache bingambe pe ba milengeli me yo moyiba akoloba na ko ya koyiba pe yo mokolo wana obimi otiki moto te na ndako toloba nani nda pesa nzela na moyibi yo to moyibi ndeko na ngai ata ko to kolela lelo be étranger ba ko nyoko biso kasi to mitala pe malamu le bagi papa Etienne Tshisekedi po mosusu ezali ya biso moko tolingi penza biso baso to misombiti na kamakanisa biso esika moko po ete tobimisaka ya motuya na tina ekolo ya biso la Dauphine 50 NCCL tika nzamba pambola yo na yo moto bengaka nga la présidente tika nzamba pambola yo bino Banso bo s'abonner massivement na Océan du Congo chaîne na bino Libération bo partager mes missions bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime po ete tole bo be na minute muke pambate to solaka mayemba zali ya motuya bande ko ngai ekolo Congo ekolo na ngai na yo makambo makoleka tokomona yango penza malamu ba soldat bazui masasi bakimi balobi muta ko soutenir biso azali te boko boya ko soutenir biso mokambi bwa bango azui bale akoyi balobi ko kufa te papa ko kufa te mokonzi azali boya ba ko kima na bango ba ko mema ba oya bango bazui ba masasi bandi kolanga pasi te balobi muta ko sunga biso azali te bazali ko kima ko beta masasi bonyama te la mutu azali te pola nini ba intimider pe banguna mais entre temps bango ba ko kena bibembela bango la maboko bandeko na ngai pona nini tozali ko minyokolo pona nini tokolo baketolingi ekolo wa biso me biso moko tozali ko minyokolo na molongo mobimba tokufi soni est-ce que likambo ya Congo pena toyebi yango te toyebi pena ntina te bato ba ko sala biso mabe botala Mobutu yango la kotuna motuna lisumu ezali kozongisa Zaire na Congo nde yango mbeba ifaki mboka la biso tika bobele Zaire ya Mobutu to boni kabu ya tela biso video. Conséquence, c'est un devoir politique impérieux pour le Zaïre que de donner sa contribution matérielle et militaire
à tous ces pays voisins qui sont encore assujettis par les colonialistes de tous bords. Aussi, les filles et les fils du Zaïre m'ont-ils chargé de vous dire qu'à partir de maintenant, le Zaïre tout entier est mobilisé pour combattre tous les racistes et colonialistes de l'Afrique australe. S'il faut mettre le doigt sur la gâchette du revolver Afrique de France Fanon, le Zaïre est prêt à prendre toutes ses responsabilités. Tous les pays. Disent nos amis, seront, je l'espère, de notre côté et de façon tangible. Car pour nous, même la passivité dans ce domaine équivaut à la complicité. Mon pays est prêt à affronter ce combat sacré, quels qu'en soient les sacrifices, et nous ne reculerons jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Le combat de la libération africaine possède aussi ses moments de satisfaction. Et c'est avec enthousiasme que nous avons salué la naissance d'un nouvel État indépendant, la Guinée-Bissau. Et le Zaïre sont prêts d'appuyer la candidature de ce nouvel État comme membre de notre organisation. Bandeko balandi wana bomoni Mobutu Sese Seko nekolo wa Zaïre tango alingaki yango ye wana kei lelo nanga zaki civil akoti alati tenya alati nzakomba. Ça veut dire civil akoki kokoma soldat pour à défendre ekolo wa ye. Mobutu malgré azaki soldat mais abandaki kolata nzakomba na ye ami longoli teni ya bokonzi akoti na kati ya kozala yi mapinga ye wala bomoni ndenga kotambola pona ko défendre ekolo ye ye wala zala ko tambola le maréchal pona ko bunde tumba ya Zaïre na ye. Mais boni ozali tata mokonzi mo ekolo bako bomeke bana na yo bako salaka bango mabe me yozo keleka mibembo vers bato wana po ete basa elo lisusu nini osi ozui bokonzi bongisa na ekolo wa yo. À quoi sert Congolais? Congolais za mutu alingi Congo. Peu importe lolenge la ye. Peu importe ekolo wa ye. Mais soka lingi Congo, il défend la nation congolaise. Il défend la population congolaise. Il est congolais. Il est fils du pays. Yo za mwana ya mboka molingi mboka na yo te. Oza congolais te oza étranger. Congolais faut défendre nation na ye. Congolais faut bundele kolo wa ye. Mobutu bofinga ki ye. Aza congolais te. Azali étranger. Mais regardez comment Mobutu défendait son Zaïre. Botela ndeli Mobutu alingaki Zaïre na ye. Mobutu alingaki te basaka la Zaïre. Alobi Zaïrois dans la paix. Peuple uni, nous sommes Zaïrois. En avant, fier et plein de dignité. Peuple grand, peuple libre à jamais. A proclamé qu'il liberté na Zaïre na ye. Soko beti Zaïrois na tongo na midi Mobutu ako beta yo. Histoire Mobutu na yebi yango te. Yango motema mabe ba bomela biso Mobutu. Lelo to ko regretter. Il y a des Zaïrois au batikali ba Zaïrois. Donc quand on t'appelle Zaïrois, c'est la fierté. Ce ba bengyo congolais nde melio na melio. De congolais comme le col insulte. Ce ba bengyo Zaïrois c'est que ba respecter yo. Ce qui ba bengyo ka congolais ba fingi yo. Siko bandeko na ngai. Eloko nini oyo bino boza ko bomana ko finga baningo bazolo babo solo. Mboke se tekami, mboke se kufa. Toko bika malamu te. Siko bobandi ko landa bato Fayulu. Bobandi siko ko landa la ngamba Fayulu. Bokei Moïse Katumbi bozuli bungu turupo Moïse Katumbi pasa na force internationale. Siko boye pa bato Fayulu. Boko ta Fayulu po boboni Fayulu pa mi bendi na ekoni. Abina tikala no bino. Bosa eloko bolingi ko sala po nyonso na proposer bilo bolingi te. Na pesi bilo place sortie de crise boboyi. Na lobi to yoka na po ete to bunde tuma malamu boboyi. Na lobi bozongisela nga bokonzi nga boboyi. Alors na tikeli bino nyonso na bokonzi, na gouvernement, na bokambami. Bosala nga da zongi langa na vanda langa na okimia na tala lobi eloko ni Congo ekopesanga. Bokomi ko lever batu na ye. Bokomi ko linga ko boma batu na ye. Nyonso po Fayulu abima lisu na nzela sa ba marche alobi akosala te. Alobi akosala eloko te
marche ya Fayulu po asala fo bino bolongola bokonzi po Fayulu akele kobundisa ba Rwandais. Po sa Fayulu ezali guerre contre les Rwandais. Po sa Fayulu ezali asangisa maboko po guerre sila la est ya République démocratique du Congo. Po sa Fayulu ezali atelema po Congolais nyonso abika malamu. Po sa Fayulu ezali ke Congolais alongola ben paiement ba grève oya pamba pambe sila. Santé ya moto bazwango la valeur parce que santé n'a pas de prix. Pour ça Martin Fayulu m'a dit des alliés étaient Congo ezonga mobimba pezwa kimia akoyi kotambola bonya matin. Po bo profiter la sima mo Congo na ye alobi atiki na nubo kamba sa ye. Bo sala nanu bongo to tele sika bilo boko kende. Sika bolingi bolobi so Martin Fayulu m'a dit. Bo meke pa ya Kabila, Kabila pesi bino mo Congo boyi koloba. Ba bengi Dieu de Kara. Alongwe na université, alongwe recteur, alongwe professeur, alongwe préfet, c'est quoi comme Dieu de Kara. Abeti bino Kara, alobi oboko sala bo sala Jeannette a ko défendre zoa komi défendre makambu nyonso bo kanga boko kite bo bimisa place nyonso bozo leka bazana mikanda bazana makambu la bango basomba balopango la bango basombi biloko la bango légalement bazaki bato na mayele boluki bango bisekalo so bozuite sika bolobi te to kele pas Fayulu te na Fayulu pe la peuple to pesi bino mo Congo bo bunda na etumbo bino bolinga kiti bokoma nango na suka bakambaka bokonzi boyete na kigurba na kiteti ekosimba te benga peuple benga bato loba mboka yango ekufi toloba te sikoyo bapaya bakoya ko gouverner na mboka la biso po tolinga te soki tokobunda te soki toko déclarer guerre te soki toko ndima te ke ba oya biso babima pe tokanga ba ambassade la bato tout awa na République démocratique du Congo po bazana eloko te baliaka nde awa toze kokanga bango embargo la bango ko sala biso eloko moko te parce que biso tozala matière ko sala arme Russie eza wana Poutine aza maboko polele Poutine azui babibundeli o Kabila mtapesi yaki yango c'est que biso moko tozala matière première ko sala makambo minene tosala ka ba téléphone portable tosala ka ba banc tosala ka biloko nyonso ba batterie électrique tosala biloko tout na mboka la biso eloko ni toko banga poto benga na ba ambassade nyonso ya Rwanda tokosa to bengana salaka ba ambassade na bango awe salaka mais ya biso so ba bengani siko eloko nini o ezoleka bande ko nanga bino batu botuna ki ebemba jani te toko kende bemba jani toko tengo malembe boko mote toko bonzoto toko bundana na bandloki toko bundana balingi to sala musala te mais na ngolu ya Nzambe tata toko longa po aza Nzambe mobateli tolobi tolingi ekolo wa biso photo telema toloba bino pe retour bo s'abonner bo tala bo partager ba émission parce que soki bozo sala bo ndeko pe biso sous courage ya koloba pamba te photo libérer mboka la biso lokwa tozala ba moyen te ba retour na bilo ndemte ko sunga biso photo libérer mboka la biso batala bazala mbongo bazo terroriser tout le monde biso so toko ba saselo ko la nanga te nanga zo payer prix makila na ya bomaki ya ba congolais mais biso o to telema peuple aza souverain peuple aza prêt mais loko ezanga biso makoki yango tolobi botala bomona to bunde la vérité bande ko danga bakasaye bazo nyoko mana to la kisabino na kasai maizate baza ko nyoko masangu nzala biloko bamboka nyoso pasi ezali to ndima pasi te bande ko danga to bunde lokola ba congolais na awande na sukisi nanga na yakaka ko éveiller conscience hôtel sabino ete na ngambo la kimamosi keleve to teleme to bunde lekolo abiso to sangisa maile pe bakanisi ezali sika moko pour ko défendre nation na awande la sukisi nangai bonne fête ya pasika na bino banso bate ya lobanzambe bote yango na nguya boza lokola batute dossier moko ebimi ya Denile sena muto na ebité kabu ya China no vieux azolobela Denile sezani petit Denile ce bien a regretté na comportement na yo. Hier tu m'as appelé au téléphone pour se plaindre na ba propos musique Kindingu. Et moi j'essaie de te faire réfléchir. Je te fais comprendre que Kindingu de base c'est un Gaulois. Et que toi, matin, midi, soir, tu fais que rabaisser, faire rigoler. Et Kindingu, comme étant moko ya soldat et faire rigoler, ce n'est que normal à s'attaquer na yo parce que, bah, tu n'as pas dit qu'ils ont la guerre et les cagas entre ba Gaulois et ba warrior.
Et toi, par ta façon de faire les choses, alors, quoi de plus normal de comprendre que les attaques de Kinding n'ont rien à voir avec le pasteur Moïse Mbié. Mais le rôle a déjà au liambon où il y a dit gospel. Tu cherchais comment est-ce qu'il y a s'attaquer à pasteur Moïse Mbié au bandé ou au croisonté, et tu vas te servir. La sortie médiatique à Moïse Kinding pour s'attaquer à pasteur Moïse Mbié. Petit Denis Les, ne pensez pas que quand il y a un monopole à la vie privée. Petit Denis Les, quand il y a un monopole à la vie privée à Batou. Parce que nous avons fabriqué, nous avons créé, nous avons fabriqué. C'est-à-dire, en un clin d'œil comme ça, nous avons aussi dit ça. Tu n'es pas différent de Moïse Kindingo. Tu es pareil que Moïse Kindingo. Alors, le pasteur Moïse Mbié n'a aucune leçon à recevoir à une personne comme toi. Parce que tu n'es pas un modèle, ni comme étant parent, moins encore comme étant un serviteur de Dieu. Moins encore comme étant un serviteur de Dieu. Ce que tu reproches aujourd'hui à Moïse Kindingo, c'est ce que tu fais matin, midi, soir. À Joël Francis Tatou, à évêque Pascal Moukouna. Capital a mouké aux zones à Copna qui maître chanteur, au moment chanter Bassal Anzambo, aux zones où il bossait par apôtre Léopold Moutoum. Bossal chantage, Bobimi, c'est 47 000 $. Petit Denis Lesco, poussé Natena Bimsa Bamaramio Soto. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Au rata vie, na yo na Copna qui escroquerie à ma prophétie. Et aujourd'hui, tu te crois intouchable. Méfie-toi, petit Denis Lesco. Ngam na fabrika yo. Apôtre Mbi atika ko tikela yo pasteur Moïse Mbié. Ngam na mema yo pas pasteur Moïse Mbié. Je pesais de mon influence pour que pasteur Moïse Mbié aille en maillot. Il ne voulait même pas. Et aujourd'hui, je regrette même pourquoi na mema yo pas pasteur Moïse Mbié. Petit Denis Lesikeba. Petit Denis Lesikeba. Où est mis en garde? Désormais, je n'ai aucun respect vis-à-vis de toi. Parce que tu as démontré à la face du monde que on a un sens à mototé. La vie, à un moment donné, il faut avoir la dignité. Il reste que biso toi n'a pas ça monter le roi. Petit Denis Lesikeba. Les Beno de Paris, Beno de Paris, Beno de Paris, que Dieu vous bénisse. Merci Nakabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Jay et prompt rétablissement la directeur recherche stratégique la biso pe à son âme sango mokonzi pare ya bemiso babiso ba pour amentangola no bondi ya botar de bono et taire monsieur kokomela bino mamour d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido. Merci encore une fois la bino so bolinga biso vous partagez monsieur mon mère de Brino na Autriche vous partagez maman Pierrette vraiment merci na Bogi c'est bon pema ma petit frère propre bokela lokole femme pekato pasteur Alain Kitete na molonga ne maman Lorette Kitete bino banso nous sommes allés nzamba batela bino lentela ali no moke monseigneur leso encore lande noir motomo prêtre. Merci encore une fois la Ferrego la José de Nian Senik Kabolonina oyo tozozela bongo akobetaka musique na ye pe akosokolisa biso matoi. Que Dieu vous bénisse. Bye.